Comme il y a un problème belé, série de par deux autres continuer, bien que les lobes vont devenir belé battre méli. Télélélo. Mbali bosom na batele melinga. Ah mais toi qui n'a pardon. Te na senga ki ans amutu o ayedenga. Ngap na senga ki pardon. Tatsinzi ngate. Azande kona ngai. Asala eloko moko batu busu basala te. Ozo campagne bat barenya ba producteur tel. Mutami mainga zate. Donc nazala na eloko ko banga te pona sengi pardon. Est-ce que vous avez chouchou bon point? Na kapona de basala nga. Bon ngana mtu tosisa ngo. Esila yango moko. Mukole ko sepela. Ah bo ba pele belo ko tako. Ya na lobi ko sila kaka. Makame benza malongo le pananga. Yana maka eyateka mukolope ko sila pe yango moko yo kende ko sila kaka. Totela ka nzambe. Utasaili nga dikamfa sumba na zo nanga. So asumbika alo kwa sela nga be na milis na juste nyango na lia na koto na munoko bien. Non. Eza so seli mutu likambu yo peza na réserve. Parce bango ba famille ba diana ba osepe na bango. Parce que ndeko na sa kena avant na kimia. Bibo bozo sur internet. Famille ba souzi akenda na avant na kimia bango na bonne baza ba bi ba ndeko na so nglek na akufa na maladie boy. O kuda pa bike o kuna pa kufa na maladie boy. Pourquoi ça va saber mission va tant comme na rapone. O ba yimba maladie ba ndona mo ba kufela. Misu basana banadi ba 20 ans yo yebite. Oui. Misu kula bazaki bana mike ba bana maladi ona ti nzambe ne mtabombi bango ti ba quality ya lentine mais maladi ona ezalaki na nzoto. OK. Vous comprenez? Je comprends. Oh, misu kuto démarche na yazaki tout droit mais maladi etali nini etenge misaki déjà démarche. Bon so va faire na plateau bani bali tala ni pende minene baba va na plateau siko balobaka Gabrieli nde bandeko na foba kangisa bazo bakanda baba pesa bandeko na bango te po baza ba famille moko balobaka te parce que omoni famille Diana famille moko kimia comment mwamba ko se permettre ko mo pende munene bo yo pour la ba pende bila za raté faut ça des fort net yo mo pende pepele on se comprend mo pende pepele. Ça va rater? Quand l'adresse, quand finga raté, quand l'adresse saka, n'adresse saka. So moi na fingi mutu se mutu na finginga. Na ko talete, ngap na ozongsa. Quand même mutiki ba puya ngo ba piso mango. Te na tikite. Oh. Bon na to lelo. Na auto kene lobi mercredi. Ezaki likambute. Bo mabango. Bo bakufa boma bango ba cercueil basali bango mo badinda maladi babwaki ezonga bodo oui osala ndenge bolingi bolo bande bolingi ngapu yere yana esila te ezakaka edo ya tika ezakaka ayebi ne basala mutu mabete na en tout cas na za bonde nzamba sala ngana mukilio nde basala mutu mabete. OK. Quand ezaki ka kozuya nganga pe na zuya yo mobali na tika na ngapi mabio na zaka kosala ka yango wana mais ko ça évasion mais ko ça mutu mabebe pas que ezaka mibali et comme susu ato solinga ata pa osalinga mabebo na moni if na occupé na ngate abanga na ngai te ngata ata mambo lingo nenga zongi boy bazong sasuma kamba ngwa Diana na suzie zonga na vai na ngana ndako ana ngati na te ne mambo lingo kufi bozo bazongi sasusu ebi motema nanga soki nazalaki na makila na maboko me nzambe abikisanga te so elo nzambe abikisanga mpo naza na makila na maboko te mona mort ya mama bolingo interpellé encore na eloko esalinga mpenza mpasi kotala bacoiffure na ngai na katakata basuki nazwa papa mama bolingo. OK. Nazo papa mama bolingo kokatakata suki mutu ezala l'aise parce que nga zako za so na cheka lo na mutu komiso na cheka lo na mutu komiso nga bitana na te mero pa kataka basuki pe asala depe maboketi na kuma kokataka basuki dans ce video na 7e bagarre bona na koma na kokata basuki apona mère wana nazo mone mingi pas nani pas Karine Pala. OK, nous na 7e bagarre bolanda modèle wana ba 7 balandanga si talanda balandanga ya talanga ya TV. Yo la ba tebele na pesa ba tebele ba guya okata suki. Ba ya peda TV penda ko kata suki c'est Gabriel. OK. Mais nga na za na pa ma bolingo.
Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. Yasika na misunga eyaka toujours na ba solution. Toye pona ko sunga bino. Yo mutoza na ba maladie oyo ba mindele ba ko traiter te na poto. Ovandi na Amérique, ovandi na Afrique, diaspora esika nyonso zali na Europe. Toye na solution. Benga ba médecin na bison en ligne na ba numéro oyo ezali ko apparaître na écran na yo. Benga bango ba consulter yo. Kisi nyonso olingi ba komela yo ba kokomela yo. Par exemple, toza na ba maladie moko ba mindele ba ko traiter te. Toza na ba antibiotique, toza na ngo besoin na banzoto. Benga médecin na bison en ligne. Ce qu'on a ba maladie ou etungi sakao des fois ba médecin en famille ba koko komelote peut-être ba JP ba solution na ngote a on a mis sunga tozo libino solution obengi ba médecin en ligne ba consulter yo pe ba komelo ba kisi toko tindelo bipa nyonso yo pesa meli diaspora bisika nyonso zali na Amérique na Afrique na Europe toko tindelo ba kisi na ozongo en bonne et due forme misunga eye pona ko sunga bino ngai papa Lewis Nyongo Mbangi na belaki pendant longtemps na lokaki solution na ba examen epai na ba centre médicaux mingi na ba centre hospitalier mingi solution za lakiti ba bana ko pesa ba kisi wana e bana soko bakisa ngai pasi na nzoto pe ko vingisa ngai lisusu et salama yi que na ko za contact moko en ligne et na tanga ki titre na mo za ki misunga docteur en ligne réellement zo ki numéro na bengengo na zo ba médecin na ba consulter kinga en ligne ba pesa nga ba directive ni na kolanda et puis tant après ba tilinga ba kisi wana na meli lelo ngai yo na telemi na komi ko tambola na komi ko solola o ba twa seka kinga ba o ya okufa mingi ba ko to ko akufi déjà to ko ngolela ye mais ba lela inga ti nzamba sali à travers misunga docteur en ligne ngai yo na solola bino na ko pomba yo nga mokote et sekele na yo sa bino yango ko bolo na pensela na ngai faire la maman dans un felonde na mitungisa maki na maladie dibumu pasi na makolo pasi ba docteur en felonde ba sala kinga ba examen ba pesi ba kisi ba ne ko sima kaka te ti ne ko zwa numéro ya docteur en ligne na bengi bango expliquer bango kananga batali ndenge na expliquer ki bango ba sali bango ba diagnostic ti ba ko pesi na ba kisi ba ko ba kisi ko sunga yo ba tindenga ba kisi ngo pe na poste na zio yango na meli na mi yo ki pe bien ba ndeko ngai na ninga sunga pe bino soki yo poso mona maladie no bazo la solution te biso biso ba africain ba maladie na biso singa kate ba docteur o ba yebi ma culture na biso na biso na ba nzoto na biso au moins ba traiter na misu ba vraiment ezo de toko lobiko ezali diaspora congolais nyonso na mboka oyo zali pona o etali santé na yo contacter misunga docteur Aline ndozwi solution. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission. La seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, Toy Babango avec Yves Ipan, directeur d'info. La Afrique avec la série continue toujours dans votre chaîne cyber promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Yagabi, Maman, Touba, Alamba, Touzani Awa Bolembo, Tokosolo la moins belé par rapport, il y a un mort, Yelibiso plus, na univers ya théâtre na kosolo la lisusu na oyo etali bongo univers na bango comment les choses évoluent to komela kosolo la pe na ba ndeko nyonso tout ba oyo baza pembeni na biso par rapport à docteur Moguijo ni en fait docteur Moguijo adosunga pa do salisa population congolaise. Voilà, merci na pour prendre du bon au Canada mon ami que c'était mon futur na bo sanité maman minti ba motema tous les peuples en béton, Maman Kelemba et la possibilité Billy Vomuka Fondation, tous on a bavé orphelin, mon vieux à 4 Jean Robert Kala, les savants, de la la force qui a été mon thème, il y a Maman M. Nicole, Maman la parfaite, Nakata Paris, et grand monsieur comme ça, mon vieux à 4 sous Tanguy Kombo, Thierry capitaine, mon thème, Maman M. Gina capitaine. Voilà, tous on a bureau, il y a docteur Mogu, je ne vais pas y avoir pitoyer pour na Kokutana Yagabi. Parce que encore bah, produit et soigné parce que comme vous le savez très bien les soleils lui férocement la ville qui tient ça Mikolo il manque des obiments en tout cas pour vivre mieux il faut avoir Tchakazul voilà Yakabi Okunde suko ba Tchakazul tout le monde est là na bureau docteur Moguijo d'abord tu vas dans santé na yo et puis ouais santé ça bien santé ningala ki moi moké par la grâce de Dieu mais siko ça va. Ok. Alors, tout le monde permet à docteur Moguijo. Tu évites, oui, par rapport, il y a un moyen, il y a des mais la biso là. Tu, il y a tout parce que il y a une consultation à chaque fois, consultation
ata obongi na molinga koleka kaka en fait ça nini moi eleki donc moi ezate mikolo ndako mokanisa nanga poto ah bon non c'est pas possible nakima poani nakima te na olukela ansi luzolo makambo te se mutu aide yo fo osala ye malamu bamonaki okendaka ozongaka okenda kozongaka na okima mais soko kimi mpe kaka problème te na okima te so esili na ye kosenga bapesanga na facilité ok ça c'est bien alors naka neti ya no so mobibisi toki bandikole babi baluki Gladys Aïda luki Mimika Bongo baluki ndeko na biso mobikisi amonani te a bloqué téléphone bungalo abungi na mais tout le monde na baladi esobe na ba ping pong na poto parce que na bango théâtre kuna vraiment hein fallait pas zonga de la moko a changer les makanisi baka signaler nde bango ke na okesu lelo te c'est là mais ça ni na yo liza na yo moko nani passeport na yo so bike non na changer makanisi na zonga so mikolo te presque ezaki pour ba station ba 10 jours soit 10 jours na pousser na nga eza normal. Okay. Ya mabete mais ezobi manisa kimi ndo atikali akimi te azapeta zana ba position ya msuna sima zana makamne msuna sima yango asali bongo est-ce que tu as la photo za rapport avantagé oui soka boaki na ye en avantage soka boaki na ye ba l'état PC 10 ans na ye en avantage mais 10 ans pour nous c'est pas facile hôpital ofele nzambe kaka mobate mobikisi nzambe kaka mosungi soko net ya samela na ye pe soka sambele ka nzambe papa nana boka na biso passe nana besoin ba soins médicaux parce que yebiki azana masasi emso apatia kula pe bolongo lango pe bien mbongo ebele de fois boaka kaka ngunda era boaki allez a expliquer bon problème balongo na na futi cité te balongo la te balongo la te yo yebi combien yo yebi ezambo ebele a futi cité c'était trop cher. Ok mais ça traînait ou même les choses va 10 ans petit déplacement les badé ça kailo et ça les logoté c'est asali bongo et ça les peut bien sur boaki mais ke ba ke kolongola yaya ambongo c'est ko abalongola raté c'est difficile babanga ba kamo moins difficile mais mutako kufa na moi peut-être au bango kaka bon la kanko ko que y en a vu moi passer cause ba ko longola mais en retour et voilà écoute kakolo balongolanga mais iya banga ni makakolo azobanga apesa ka boni na nyoso pa nzambe nzambe ne mosungi bo peut-être pe nzambe apesa ke vision na facilité po azo apé moi makambo ezebele Yves abwaka ne kaka ngapona ngabwaka na ye a expliquer ka po ça kenda ka ça te ba 3 fois 3 fois oui akobwaka na ye mais ba kongole bele balobaka ke ko bwaka ngunda na pote za ko bandeli vie en 0 ndima na ota ba 2 ba 300 ndima na ba kale babwaka kati ozo comprendre ba tebele babwaka boka baba as babwaka ka ba tebele babwaka ba ngunda bazwa lelo ba 10 ans bango basi ba osaka na bango te ozo comprendre kwa za 10 ans na ye asalaka ozo comprendre akota pe ba TikTok na ye ba ni na ye donc azani bien azani bien so sali lelo ya gabi otuka na poto kuna ngesani parce que bon non continuer à lamba et qui veut âge non équipe âge te poto tina ba au moins ba tantine na ça comme ba 60 ans mais à travailler à cause ça qui n'a âge kuna parce qu'on parle de kalikamba ndenge boaki il faut quitter ça OK il faut moi na passeport de 85 yo mona roger yo tsaka 85 85 non moi le quoi sous na kita 85 non moi le sous on na kita aja mona ya na biso na tchabongo vous comprenez pour faciliter nga batâche OK quand on se ko ke ba limi ajoté ba kuta na age na yo bazuyoti mais na kisi ne na hôpital na saba na kosi na ba nini maman Denise apesa biso na wana SN timbalo na saba na pesa pa age nga bipona ko au moins na obika te pona OK ba pesa ba kisa ba mike na age ya moyo bon beti maman c'est tangi il ko sekate yaya faut qu'on dimara nyoso ko dimara nyoso voilà ça c'est bien alors tout le monde est mort il y a bande ko na pe mon pied
avant que tu sois là, il y a eu bon docteur Mogi, je pense que cette année aussi, Azana Bango 3 fois na Paris wana pour que soit Bango. Oh, il y a solo. Et Koinda Mabe. On voit déjà qu'il y a une fois, il y a 2 fois Azana Bango le sous. Mais tout doucement, qui na Italie ba mort, il y a bande konayo. Ndeko na biso Pepito, ozali bongo acteur pembeni. Ya beaucoup mano quand tu kabiso, moi aussi sibite. Alali, alambaki, biloko na ye, ayi bono comment mutu passe na kendo kolala. Et voilà, alali le na tongo ba meko fungole, et que quand ndenge mona mo ya Richard, ba beta porte et ndeko zaki puis ya kolala, mais miso ofungama. Azoko wa kolobate, tamba tongolier, ba ndeko amona kinini. Ya monde likam. Amona kinini Pepito wana. Ba soigner ndeko et simbite ba bo mena mama mo ninde ko keti kabiso. Alors comment ba mort subite oyo ndenge komi to ba fin du monde ou bien en fait biso de to battu tout temps na mabe avec notre Seigneur. Te ata otamwa no malamu papa. Liwa pe ko kutayo. To liwe ezaka ka nzamba linga wanzi alinga te. Batu miso pe to mona ba grand maïs ba grand doki. Mais nzamba permettre ba kufa te ba bongo na pe na ndenge ya solo. Mais miso pe ba kosa biso pe abongo ni mabongo na été. On se comprend. Donc, ils ont des andima. Ils ont dit oui, c'est oui. Ils ont dit non, c'est non. On se comprend. Donc, il y a un moment où ils vont prier sans cesse. Il y a un moment où ils vont dans l'église. Ok. Ils vont dans l'église. On se comprend. Donc, au moment où ils ont un mouvement, ils ont battu. On a vu que naza mutu fona saka ba mouvement na pona ni nzamba sa nini abomba ngai ce que la volonté na ye na masumu na ngata meleke belé abomba ka pengai ce pas monique eza volonté na ye na kei ce eza volonté na ye te apesa nzela te au moins on a lobaka e yango wana pour la besoin que lelo te mais on a besoin que lelo te mo sa masumu belé ya gabi toza bata masumu toza mokila masumu Tako fungoli kamisu ka inge. Omoni masumu. Omoni bango masumu. Masumu ebandi ba. Ebandi donc ezaka passe. Ezaka passe. Est-ce que vous temps peu ressonant de kono yo bobo pona ko conforter ko. La continuer ka acteur à bobo yom to binanga siko na ebité. La sina kuta était là des tournages comme ça. Un garçon très gentil. Si on se parle de Bobo, na ebi okasi ko kazaki 2008. Donc na ebi okasi ko kazaki muta Bobo. En tout cas na ebi te. Pépito Bruce père ton mon ami. Alors je crois bien tout le monde sous mort il y a maman na biso Bolingo. Oyo toyebaki na groupe Salongo autotika biso Zamba songaki na nzela ya maman na biso Denise Kero. C'est vrai que même Maroc, néanmoins il va tant belé kuna bien. Là on a quand ça zonga. Non, atikala kuna baki avana na ena nuke lokola moi nepe mswaza kuna moi si avant na muke a mona pe ba koko na e ben et salami lelo. Alors comment on mort ya maman Bolingo et interpellé encore na eloko. Et ça linga penda passi ko tala ba coiffure na ngani na kata basuki na zon papa maman Bolingo. OK. Nazo papa maman Bolingo ko kata suki mutu eza la l'aise parce que nga za so na cheka lo na mutu komiso na cheka lo na mutu komiso nga bita na abi te mero pa kata basuki pe asala depe maboketi na kuma ko kata basuki dans ce bio na 7e bagarre bona na koma na ko kata basuki pona mère wana na za mone mingi pas nani et pas Karine Pala. OK. So na ke pa ka azape mtama tolo sakalate sina kele papa Karine Pala. Voilà, ningiso pali tolo. On se comprend de la fond, il ça que tiki. Donc, ça y pas moutou Karine pas la jeter. OK. Donc, ça pas nani, pas nani. Dans 5 minutes, la 7e bagarre, Bolanda, modèle. Bah, 7 balandanga. 7 balandanga? Balandanga. Ya talanga la TV. Là, bah, tu es belé, on appelle ça, bah, tu es belé, bah, gouya au katasuki. Bah, tu vas la TV, penda au katasuki, c'est Gabriel. OK. Mais on a pas ma Bolingo. Na loba ko peta de mission monter na bien ka lelo pasate. OK. Aussi pour maman Bolingo, lelo maman na zate. Soko bi lelo au kanisa ye, au raisonner quand même na o ya sali na théâtre congolais, na cinéma congolais. Au raisonner na likamuni. Est-ce que vous avez une occasion moi jouer na ensemble dans théâtre comment te. Vous avez occasion jouer te. Na jouer na mambo mengo. Na jouer na mambo mengo na joga ba Mengo na groupe Salongo mambo Mengo mama Alinga Mindondo
Karine Pala. Misusu pela Mama Belé bojwa. Te mama Belé peut jouer te. Oh, c'est une occasion nini oyo kenda. To jouer kaza ka politeur mom tabenga biso na batozana ba mambo mengo. To jouer na ba Miraesa ba nini. Dans Nzonzi. Miraesa pesa mabombo ngo ke no ah ngaza kapenda idole na yo kusisisela. Ba Nzonzi nka. Ah Nzonzi kaka. Lelo maman nazate okoloba nini. Tozomona c'est comme s'il y a une guerre de génération. Et puis to kufara ba artiste ba kufara mo côté. Donc soki mutu moko akufi bozela mosusu kala te. Donc nayebaka te soki ezalaka likambo nini soki ezalaka problème nini toyebaka te. Voilà. Sikoyo balandani sikoyo misato. Parce que garçon popi to pas azalaki mpenza grande jondinger te yango eyokani mpenza te. Soki azalaki neti ba grande jondinger mpenza ezalaki ondinga ezala likambo. Ozomona. C'est ça. Maintenant sikoyo guerre de génération tozoloba awa. Ya Gabi bozolinga ko assister matanga donc tout le besoin pour assister famille à ndeko na biso maman na biso papa na biso disons tout maman na biso bolingo pourquoi tout le monde en génération na bino besoin ko la matanga ti a fait des années bon ils appellent comme ko mesana au moins biso to mesana mingi na mama alinga to mesana mingi na mama alinga mama Shako mama Shako na bosana ko tanga ye pona makamba sala ku salon ozomona donc to mesana mingi na bango ko jouer na bango ko zaza na bango ozo comprendre neti ba papa Doudou tozali ba vie Chaba ba vie na biso nani kokodio pas oza na biso nani na vie na so Masasi na président Lombe OK ozo mona donc ba misusu penda bazala moi komi batela komi batela na biso donc moni moi kilo on a peut-être yango wana. Ah mais génération na bino mon côté na moni soki na ko tanga néanmoins Nicole Bagata lobi azalaki wana o nyoso batika nga na benga yo ya kozwanga to kende. OK mais tellement to yaki ba prière ngo pe kaka pe na ba prière donc moyen à redéplacer ça qui. Mais moi te que salimo mabe. Pourquoi? Parce que maman za maman na bino ayeba ki musala oyo malamu koleka bien ki to ko kende kaka peut-être le quoi non ayete le quoi peut-être non ayete to kende. Est-ce que bi ki ba grand bazo penser na bino moi mabe ya bango bino boyaka te ya bino bango bayaka okolobani ba koma koya ah ba koma oya ni boso wanda oya te mais bino boyaka te bino boyaka te ba oya. Et ça peut être moi pour azater. Au moins, bien sûr, Koufi sur place, ça rappelle des moussous. Au moins, ce qui est ayé. Tozalawana, totondawana. Voilà. Il faut qu'il ait pour les bios à fourmi. Yo ça va rater. Yo ata wapi. Tozalaka. Ozala. N'a bengo Yves. Aucun été, so kende ozo les causes wanga token. Voilà, ça c'est bien. Alors, assistance à la Fondation Maman Denis Nyakero. Ndenge ba penser na kokunda maman na biso bolingo odia balobi bango moko pe ba préféré bazo matanga en charge parce que bango batinda ki pe na Maroc et ça li bino ndenge ni ko mona geste maman salaka et ça li bien penza to sepel na makasi. OK et ça li bien penza makasi nzamba pambola ka mama wana akene liboso moi so muta apesio assurance à santé tika tabiso biso to kendo hôpital to bela ba made makasi to mona ba facture ebima. Tout le monde a facturé bima, il va 10 000 dollars. Oh, n'a pas ça out. Qu'est-ce qu'on a pu payer que ça nan? Et puis pendant que vous allez. Colossal monté petit. Vous comprenez? Donc les équipes là, vous ont pas monter. Est-ce que os monter au pendant son équipe là na ngode na suka wapi? Nzamba pambola e akine toujours liboso. Voilà, Nzamba pambola qui est toujours liboso. Alors, tout ça ba ndeko ebele, ben c'est tour il y a lors il y a tour il y a docteur Mobujo na Paris, na France wana ebele ba ndeko bazalaki wana o ba kindaka na rendez-vous ya docteur misusu baza ko se sentir c'est comme si ba comme minute moins isolé wana makambo ba ndeko misusu bazolo ba docteur occupé na bangote ndenge nini. Oh, docteur Zéna mon en février. Docteur a occupé bango Yves. To sake mission na yo. To lobaki yango muntu oyo azwaki première soin na ye pas docteur mo surtout ba o ba somme ba gab moko. Et pas docteur Mogijo na o ba somme ba gab nyonso tout. Bossa na ba vidéo botini ya docteur Mogijo. Ebele batinda ki évolution kitoko. OK. Évolution très kitoko. Est-ce que batini ba photo? Batini ba photo, batini ba vidéo. OK.
tout ce pour sa vidéo au moins que azo sepela OK qui est longi penza et ça nini échanger et na lire mususu donc ça promet que makambo ezo sila na kalate ceux qui alandeli penza traitement na ende docteur Mogijo baka 8h 20h ozo comprendre OK ba respecter on va changer na bango batini ba vidéo na bango même sous on dirait peut-être ba lobby peut-être ba yoka ki message té ou soit ba landa ki ba beti kara c'est ça mais ba o ebele batindi ba vidéo na bango OK batindi yo tozo ba batindi ba vidéo te batindi ba vidéo et puis il faut ko o ba sema ba gamme moko il faut ko bakisa deux gammes na yo mbala moko so ba deux gammes na yo o enchaîner parce que les traitements de quoi qui ça malaria melio au kati 1+1 ezongi au melio au kati 1+1 nini ezongi au mikir so aussi c'est kir na yo nyoso tout au monde que aux évolution muso pas le produit qu'à 3 semaines gabi nini mukamata nange site oh papa mukamata nange site kana 3 semaines muka ebela mukamata eza na nelongi na yo wana combien d'années bani ko oh papa et quand tu na misisa quand on a 3 semaines surtout par la produit docteur Mogijo bosana kitalata OK au moins comme que le quoi côté lobby ndeboy o kangai ozo monde mais yo quand même ça ko bien tant ba photo ba vidéo wana ça qui va bien parce que là nous avons témoigné que non produit docteur Mogijo ya makasi t'as déjà la moni on a senti déjà que poso déjà et qui OK et ça bien OK et ça bien mais sous bazo tinda photo ozo tinda vidéo ozo tinda te ozo ya non ça makamusu ya ça déjà ya ça nini mukamate na yo nini problème ya nani babe la ngoni calendrier na yo parce que yango ne vie OK ngona ko motambo elongi polele toloba bandeko yo batini ba photo na vidéo est-ce que ba permettre na docteur Mogijo a utiliser ba photo na vidéo na bango comme d'habitude dingue za bandeko mususu bien ba permettre te bon Yves moni wana au moins docteur Mogijo aza mutu te yo pesa corps te azo elongi na yo atia na nini na public ça c'est bien azo elongi atia na internet faut gagner nini faut gagner nini il faut mutu ye moko lo bakeno ngai na zaboye docteur tia na yo nga soki osala nini soko ko tia net soto ndima ba esobe bandima ba mama chako bandima ki ba Rio de Janeiro bandima ba mama msusu bandima ba to bele bandima ba film musu na mona bandima na bango abi tia na yo longa parce que ayebeke bato ba yebeka zane na mukamata OK ah bon bango pour wana msusu ba alingite msusu peut-être ata marié msusu aza msusu ba abomba ta elle bato msusu ava na chambre ba moko sa apako de poudre wana otika ko yeba te kaza mukamata ya le kaba fio bazaka suke bandi achi awe longwa donc soka likola mukola muka perike za déjà wana suke ba mongo ouais perike za déjà wana donc c'est lo moko za passi OK on se comprend ozo mona donc amso alingi na été que bala kisaye muso ante ba tien internet ba publier alingi na été parce que docteur na lingi na ngaité OK on se comprend docteur a bien éduqué docteur Mogijo a publié ka jamais longia mutu sans accord naï. Ça c'est bien. Alors il y a un camarade dont on a l'autre fois, à Sepeli, dans les Cambo, docteur a comme initiative, il y a autant de plus dans le quartier, porte à porte, côté de la produit. Comment? Et oui, comment on va bien mon pena, tout le monde autant de produit docteur, porte. Voilà docteur Mogijo. Il vini boye ko. Oui, ça va initiative avec tout docteur. Il vini boye. Banda mukolonini. Docteur ça que dans hotel la mutu produit na katanda ou bien tini ba jana yebo ko hotel la produit ndako et salamate ah bon et salamate bandeko soki mutu ayeko hotel la produit na katanda ko abike produit za docteur Mogijo bo kangaye bo tika ete bo benga docteur Mogijo na téléphone na numéro la yeko zala wana bo benga ye bo bakena mutu otinda ko hotel la so ba produit yeyo bana ba salir réputation docteur Mogijo. Docteur Mogijo a teke la kato de romoni que to esa ba ba cabinet na biso ezali muto futi transport na oye na cabinet oye ko so ba poso ki ba tekelo ya fo oyo bita na cabinet na yaki awa intel yo to tekela kingai escroquerie docteur Mogijo atambo na ndaka mutu te atinda pe ba gente atinda pe mutu te que non yo tindela mutu na poto sans que yembo ko bo sonné ou so tu mo ko tindi mutu ke ne ko somba. On se comprend. Comme si on a des bandes on a bon, on somme dans produit, on peut s'en amuser mutu bois memelanga. On se monte. On se que on somme côté mususu. Biso a produit na biso toye bien on ndenge zalaka. To bi milangi na biso ndenge zalaka.
Vous comprenez? Et il y a un groupe qui est bimi, on dirait, comme côté qui produit na combat docteur Mugijo. Ceux qui vont moni mutu na aye côté qui produit na ndaku na combat docteur Mugijo, bokangaye, bokwelelaye, et ça va faux produit ya bisoté. La police est à peine. La police est à peine, bakangaye, bo bengi docteur a kotinda mutu. A kotinda mutu ayeti wana, ah papa, biso kotinda kyo erni, boko kangaye. Nini, le za lokuta. Dans ma passion, nous sommes qui m'a dit oui, mais on a porté mon ami. Parce que Ozana Léonel Nani, oyo mono Nani, oyo mono ya Jérémie Onani. Gattuso. Gattuso. Ok. Vous comprenez? Lokuta, ba porté na bisotin, biso okoya na victoire en face à ya district à Kalam, ya Funa. Nini ah tobeka ngo komi na Funa. Na porte nango kana tala ni na biso na docteur Mugijo boyi. Ok. En face, il y a district, il y a Funa. Okay. Maison communale à Kalam. En face, parce que bah transport à Frenchouana. La victoire numéro 6. Kingabwa. Na Kingabwa. Vous comprenez? Tozana na Bakayao. Na Bandal. Na Bakayao wana na police ambata. Tozawana docteur Mugijo zawana. Tozana na ville. Na ancienne galerie. Na escalator et kufa sur mati. Aussi sur mata autant na gauche na yo oromona porte moko ezawana au côté na porte wana au mona sous escalier au matin escalier porte ezotala wana au côté tozawana toza sous na avenue Lubefu na arrêt Lubefu na Lemba. OK kuna ko tota bébé poto biso to bandande kuna ozomona tout ça ba place biso to déplacer tête to ke la mutukisi to déplacer tête to ke la mutukisi na ndako to sala ngote ozomona ti même na yolo so ba oui. Au combien même na numéro na so yango les ayo les canaux docteur Mugijo zawana au bengi ba oteke le ba kisi ba bazo sambouyer ba mama so mtaleki leki kaka ba oteka kisi aso na oteka kisi otombi mais non eza longit non ba tu baza patience so ba ki plus combo ya docteur Mugijo yango moni ba ya ka moi na précipitation wana ben une chose na kota ya Gabi nazuri mo mukesi makoto ba kindi kama Italie ba photo ndeko mo ba tuna question pe na WhatsApp. Eh mais pourquoi Yves Bokendanga plus na basta na publicité na bino basta ba docteur Mugijo ba photo ya star ba vidéo ya basta. Pourquoi pas qu'on peuple ou amitié bidon ba petit peuple ba o ba yebanité peut-être to lo ba bon bochaka bango te poni kaka ba grand star. En fait ils nini mega ko Yves moni likambo ezali pour mutu ndima penda ki ba publier za passe. Notre ba tout à l'heure. Pour mutu ndima ba publier eza passe. OK. Vous comprenez? Je crois que Yambara fille moko boy ola baki docteur Mugijo a sekwi sangai. Oui là qui mo. Yom to yambaka na yolo na hôpital na biso na Kimwenza. Kombo na nga eza madame Alicia naza maladi na problème ya peau nde bomo na nga bona nda ko calculate ya sous singlete mais na lati single pour bomona vraiment que changement ezali nazoka kir na nga et pas docteur Mugijo bino mo bozo mona na ba produit ya docteur Mugijo pembeni na ngai to pusa pembeni to zo yango ndam bomo na saila ka savon na ye na saila ka crème na ye ndi azawana bo ezalo kutate
fiche na nga yango yo bino bato boza malade na lokola nga alisane na zaki pe malade na lataka manette ya noir nelongi na ngai oyo mtoza zéro faute ya tampon elongwaka te yaka pa Mogijo za solution oyo mtoza na tampon ebimisa poswa ngando na elongwaka te yaka pa docteur Mogijo za solution na bengi bino bandeko na ngai ba sœur na ngai ba maman na ngai ba papa na ngai bolala te soko olali balali yo yaka pa docteur Mogijo romona solution na lande premier rendez-vous deuxième troisième quatrième na moi quand même babilo on a installé un nzoto et silignoso mais non qui récilité donc qui récile na ozonga est non ça les sous vidéo msunde pe pour omona na pena ba produit et docteur Mogijo ngai boy ba ngai sisi na tasi ngai za malada nazali cliente Mogijo te naza fan ya Mogijo te naza malade ya Mogijo je dire na ndai ko bela nitatenga penta Biamo bomo na ngate esi peinture moko ete sendi bomo na esi peinture moko ma buto na sangai aboy pour la sema buto na la dans sans papa menga ngala la question à grâce à papa on dit la difficile ordonnance na ngai yango yo bomo na vous allez like ça bino ngaza fan na ete na ezo faire publicité na zane malade ya papa mon ordonnance na ngai yango mais c'est plus traitement na moi ici la biche mais non na bantu ko pakola ka mafuta te asa ila ka savon mais tu on de bon mon nga na ose na ka savon savon na nga na sala savon na kaka sala tu savon na ngai na tonique ni mo bon mon la savon na ngai oyo ko pa rezanga ko papa tia kombo ta boya abukanga nga papa tia kombo te papa boy comment là on se casse là na estemo na beba ki bayaya na beba ki tanga ne lo kula sela denti mo wana na tu faut de faire comment la tournoie résulté le faisait chuter na tikeli penza bimo bomo na yo yena yo kakamba moko obebisa o bakia papa o atretaka papa ba moko wana kisa mbala mo ebisa kuna nda traitement bozo mba kisi mbala moko papa pese mtu landa traitement pendant 3 mois kwa mono zika moko biro bikate o bikate atakutumia ikale zawa na ndiko za kukenda na ofisa est-ce que ya kinini ezadi mbuma na plaquette yo melika kinini ozo comprendre yo alobaki na bino docteur Mogijo asa nini asekwisa parce que azaki mutako kufa parce que soza mukamato alokalo oza kwa na demi nzoto kwa nzoto o ese kenda ekei nango OK ozo comprendre biso to aba star netinga Gabriel basi ba publier ngai sans que ngana l'excelongi nanga OK ba publier nga déjà que non Gabriel za mukamate renyaka pe Gabriel mukamate botali longa Gabriel ozo comprendre na kobombela ngo nini buno sayebi ke nga za mukamate et sobe tout le monde ayebi ke sobe za mukamate azwa ki mukamate OK Rio de Janeiro nana yebi yango te OK répétons kuche tala kibaka oye moko lobi alingi ba pimba le ba sola ta bote so ba solika ya molika ko ba otonga solution ba tali donc amoya ko ba tongi mais lelo tandenga komi eza likambo ko bomba te eza likambo zo mona na miso abato ba mama cha kopia sonem ndenga azalaka na ndenga komaka ozo comprendre to bombela na so pourquoi ton dimi na biso po déjà to yebani ke toza bongo toza ba tout le monde toza public tozala ki ndenge wana sikoyo mais comment bezate en tout cas tant le wibo au rappelle une chose vers année 2015 il y avait une maman avec une femme mariée pedana balane na ndako na mobali alors à cela vidéo ayopé sa docteur Mogijo atine docteur Mogijo en tout cas ngana ndimie les kaibole qui sango vraiment na ba réseaux sociaux ba sango partout alors honorable les Tamboué azoki yango a tchele émission na ye alors na gitia sa bande ko musuba moni parce que femme moko azala libanda mboka alors to ekoti internet ekoti na ba réseaux sociaux mobali na moni ba influenceuse to ba bongo ba influencer ka bato bandeko ba masa ba pona ni be chopo pona nini ba lobi ba o esenga ki lobama e koma ki moi loko moko koma ki
na moi ba querelle ebele Mobali longola ya longola famille koto longola yango moni docteur alingaka plus ko tia penza lisusu batu mingi te o ba ebani te parce que ba créera toujours un problème surtout ba oyo baza ba responsabilité en tout cas docteur aboyaka parce que mutu ye mo faut être responsable la vie na ye responsable ya makambo azosala nde ce ko pesi mbela wana ba kolekisa ye en tout cas pour le docteur Mogijo je crois bien na ba moi oyo ya gado do suka ndenge nini ozo sala ndenge nini et surtout ndenge la dit sobe à la poto et kuna na éviter boza na saison nini ba ko baza beto ça soka na hiver en aussi hiver ezaka ti ba be ngeke essaye le comme moi essaye moi ko ça moi 3 jours 4 jours mais bazongi sous na malili penza bazongi sous na malili est-ce que docteur a ko rejoindre bango sous le docteur a kende lisusu soki peut-être oui peut-être koki ko zongela bango sous kalaté a zongela bango numéro docteur il y a France c'est ça to pesa bango jour et ça dit qu'il a confirmé biso to pesa bango jour que docteur ko ya jour bon voilà daina naine ota la caméra au solana ba maman plus ba maman ba ndoute peut-être ba neti ba mona ndoute no jara bango et ça naturel na oiza qui forcé vient ko bota ndoute bimi et BBC ma peka BBC mi pende BBC libumu ko se rappelle na ba o bazala mukamati na ni yo assurer bango que awa remède avec le docteur Mogijo solo na bango na ba papa donc banduta tozana biovergeture on a biovergeture na biso savon na biso to le docteur Mogijo asala biovergeture et ça comme moi pour mes années bande bani ko na patience te balingi apako savon lelo abiki lobi apakoli lelo abiki lobi yango nzomona congolais aza toujours na problème même ndele soko bina yeke no pakoli lelo ko bika akopakoli lelo kwana ti akobika ça c'est vrai apakoli lelo aketa na tala apakoli lelo aketa oh pakola savon emso nduta na yo ekota na kati esenga biso opakola 3 savons OK ozomona to ana biovergeture o peut-être ba yebite que toza nango na yebisi bino que toza na biovergeture na biso papa la biso asalaki eza déjà en circulation eza déjà produit moko bazo somba déjà oza na nduta na yo en tout cas somba biovergeture na biso eza nango cherté ozomona to apena savon na biso peso ko ba keno na sikola na savon ata mukamata te na sikola na savon ya docteur Mogijo savon na sope ezali o na savon na omona pena kino so sukoli nango o pakoli nyuko mapali nyuka ndenge longoli openda salité o ekuta ki onango fulu ya kitoko loka ba savon ndika to za ko sala kala donc eza pas fulu ebele to na savon na biso pe wana ezali ozomona to na mafuta na biso pe ozana tena ope ozana na mukamate te oyeka pas docteur na za besoin na bomba tena nga oyo mafuta ezali am soza métis pe même ba métis bayaka bandundu bayaka ozo comprendre bandundu bayaka ba métis bayaka bato pe baza pe ba mwindu bayaka pe ozo comprendre moi musu ezaka mona zikiso elongi même mukamate te OK yam so yo comme ça mukamate mais ezapela ezikiso elongi là yo c'est la savon na biso na pakola 5 minutes ofandi yo ko sukolo moi pas salité pena ekwei OK mais savon mo pe dara makasi awa na ndo sala la mo souvent bio MG yango na kasiti yango na zoba bio MG OK bio MG la forme pai na sur le pai ya pai ya la forme pai sur pai donc ça savon moko wana mukamate te modozo sukola nango kaka donc biso ba savon so ya na solo te ko tambola bayoka yo sola ya savon te mais celui là c'est plus là plus encore dans la mousse belé pena au côté pena et pas na mousse pena ebele ko savon liquide docteur Mogijo voilà ya gabi yo to ikoti go boite ya pa le moni moi boina e pa na plan docteur Mogijo na zwa yango OK na sukola na savon yango silaki mais ce qu'on a dit sur bazo suka ndenge nini ko akendele ma savon na ba produit na eti aza biloko na OK ça c'est bien merci beaucoup. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP,
de chambre à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Voilà, on a une bien que le lot. Au communément, problème belé, série de par deux autres continuer, bien que les lobes bandonné belé batté le milieu. Et ça, on dit que mon épina bandonné. Côté Milandé. Ok, bah là, il va battre le lélo. Balibosom na batté le melinga. Ah, mais toi, il y a pas pardon. Té, na senga ki ans a mutu o ayedenga. Ngap na senga ki pardon. Tatsinzinga te. Ok. C'est pardon. Au là mutu aka mbemya mutu message, jozo kanza message ko sasoki ndenge nini. Mais na fani Natali ngabi oh. Akenda ni mo boyeme azongi boya asali ngo zigzag. Akene mabe pendate. Dawa memela ko message na mo. Ozo comprendre. Pale ino nga musala. Batindelinga tala. Da bazaka bandoki, ya bat bakotindela bo pe bat bakotindela. Po basa bino zunguluke. OK. Ozo comprendre. Et donc atala ika mo ya liboso. Natali ka mo ekendeli po asuka kuna tala kite nga mama ko wa kimungala tina te azande kona ngai asala eloko moko bato busu basala te ozo campagne bato ba renya ba producteur tel mutami mainga zate donc nazala na eloko ko banga te pona sengi pardon. Nga senga pardon, bon bali boso. Nga senga pardon. Mais d'abord deuxième pardon ni tina. Nga pela na zaraso na sai pa mutu mabela nga me pa mutem na ngesa esemoni pa ke non ate eloko na fali na sa ngoboite. Na ya pa na senga pardon. Nga senga na pardon so nsali mabi. Ça va chouchou bon point ni. Na kopona de basala nga. Bo nga na mtu to sisa ngo. Esila yango moko. Mukole ko sepela. Bo ba pele belo ko tako. Ina na lobi ko sila kaka. Makambe benza malongole pananga. Elle a été là, elle a aussi la paix, elle a aussi la caca. Total, la grande zambe. Oui, est-ce que pardon est sincère? Oui, c'est correct qui va déco à toi la Congo. Il y a un bon dossier. Est-ce que pardon est sincère? Oui, c'est sincère. Sincère, oui. Na monté maman. Oui, oui. Nga bon na senga pardon, tout souté. Nga imoko. Mais batumso alobi ezali plus lokolo monaki bato baloba ay Gabi oza reconnaissante te na oyo ansa saleli yo te se muta saleli nga likamfa sumba na zolo nanga so asumbika le kwa saleli nga be na melis na juste nyango na lia na koto na monoko bien non eza so saleli mutu likambu yo peza na réserve mutu pe yo saleli pe likambu aza pe na réserve. Okay. Vous comprenez? Ils ont bon, c'est ngas na kusuna aider yo. Ils ont que fona ça ni kamo beka pona ça ko passe pona aider yo te. Ils ont bon te. Parce que c'est biloko ba. Ils ont bon te. Vous comprenez? Ya Gabi. Ils ont ni kambu e ba pesa ba lo ba te za ni kamba créer ba zongi si ko zongi sur internet. Et ali ka ba diana we c'est les kale yo kasi bango ba famille ba diana ba o sepe na ba. Parce que ndeko de ça kena avant na kimia. Bi bo zongi sur internet. Famille basuzi akenda na yava na kimia bango na bonne baza ba bi lek na so lek na akufa na maladie boy o kuna pa bike o kuna pa kufa na maladie boy
Pourquoi ça va savoir émission va tant comme on a point. O ba yimba maladi ba ndona mo ba kufela. Misu ba sana ba maladi ba 20 ans yo yebité. Oui. Oh. Misu kuna bazaki bana mike ba bana maladi ona ti nzambe ndem ta bombi bon ti ba quality ya lentine mais maladi ona ezalaki na nzoto. OK. Vous comprenez? Je comprends. Oh, misu ku to démarche na yazaki tout droit mais maladi etali nini etenge misaki déjà démarche. Dipeka. Mais nzamba bombi e karati e ko sa maladi misu za soke umeli e sa ke no e comme on a suka. CD. Vous comprenez? Yo kasi ba ndona mo ba etali bango makamba oloba. Bazoka ne passe pour bazo ça comme bande ko na bango. Siko bazo ba va na plateau ba mi ba itala mi pende minene. Ba va na plateau siko ba lobaka. Gabrieli nde bande ko fo ba kangisa bazo ba kanda ba pesa bande ko na bango te. Po baza ba famille moko ba lobaka te parce que on famille Diana, famille moko kimia. Comment mon ba ko se permettre ko ma mo pende munene bon. Famille moko ya kimia famille ba Diana non dirait Diana mtabota na famille na te azaka lokwa ngai ondenga na bota na famille na ngai na ta famille na ngai te famille chrétienne ba sambela kanzambi d'ailleurs pour la ba pele bli la zarate faut ça des fort net yo bo mpembe pepele on se comprend mpembe pepele les zarate bile bozi bata bato bozongi si bango lisusu na mela pe po bela ka famille na bango fo bata makambo mais bozo pesa bango kanda bozo ebate mais il paraît ba funda ki ba pardon ko monsieur ko ba pardon na famille na ba funda na bango ngate wapi na sengela ki bango wapi OK oh na sengela famille Diana pardon wapi to kutana bango pe wapi mais basili kakande baoka akanda bazon saka mwana bango na obi mwana mutu so babungisi mutu asa kenda na ye. OK. On se comprend. Mais bino bozongi si susu ye li susu azana bana na ye, azana famille na ye, bozongi si ye li susu. Adi boya ko balanga kena fa na se justifier nga Gabriel. Na se justifier na nini? OK. Bolo bande bolingi au côté kuna ko bakisa bien so mususu boyoka su kanda bien. Na ko bakisa bien so mususu boyoka su kanda bien lisusu. Bo ça sous émission malamu. Mais est-ce que y a Gabi? Ce n'est pas normal. Oui, quand bande ko na peut-être ba conseil ba ko pesa yo en distance. Ba penga conseil ni. Babi kitaka pesa rapidement kimia. Net ideni. Ko perdre la liboso caméra. Net idenge ni ngai te mutu na bimisi yango ngate. Et où tu connais la famille Bota, ngate. Ngate na bimisi yango te. Non, tout ça contrôle peut-être ya maloba na yo moi. Ngai mutu na bimisa ki yango te. Basa bakende ce qu'on a bateau bazo continuer ko bimisa makambo wana. C'est ça. Na bateau batala biso même ba perdaka. Bato bimisi likambo bato mususu. Mais bino bozo ya pa mutu mususu. Et na sens. C'est parce que yo ya ki pe na moi mais jire tant yo. Te ngai na jire te. OK. Na finga ineti nani? Ah, non, t'as un comboté. Nga na adresse, nga finga raté. Nga na adresse aka. Na adresse aka. So mo na fingi mutu se mutu na finginga. Na ko talete, nga pna ozongsa. OK. Nga pna ozongsa. Tano Chana wata ata 1000 fois. Famille na ba osepela te, famille banana ba bandeko ba osepela te. Yo na lixo na TV ali olobake Gabriel wala yo kasi ba sepela ba ebi media bien ba ebi bien mais quand même otiki ba prière ngo ba piso mango te ya tikite oh bon na to lelo na auto kene lobi mercredi ezaki likambute boma bango bo bakufa boma bango ba cercueil basali bango mo badinda maladi babwaki ezonga bodo oui mais yo rosenga pe na nzambe bangunya na yo ba vivre longtemps ba mona bonheur na yo Nicolas sota ba prière mingi kenda ta oya ya mutna so auta vient na biso auta pa nani ndeko ba Barcelona muluba o azana na bango kuna voici là ta la prière est bongwani mabe komi ebele bat babo babat nanko mutu mbongo na ye moka simbi bwe babomi ye non ne saka nzambe za longtemps te kende poso ratenga ozwa mutu mususu mamo kende
Ah, mais c'est makila mutuna. Ngana zo bonde ya ngai muna mutu na yote Yves. Na tie kombo note. Nzambe mo kaibi bato bazo luka ngai. Dieu même sait. Ngana opeto yebite. Eh. OK. Yo kasi na changer. Ozana poso lokanga. Kanga makofi yaya. Kanga makofi. Voilà. Prière échanger tes akaka. Prière échanger tes akaka. Échanger tes akaka. Ezali. Mais ce que vous montrez quelque part makila ya mutu na pe ko za pe na mutu na yo peut-être makila ya mutu nini? Yo sambeli prière mabe. Na sambeli nani na tek na kombo note. Na ebite ke yo do ngosala nga mabe. Sikoyo. Na sambeli sikoyo sa nga za problème. Tu sais quoi problème na nzambe ngate? Poso na me pa be olongwa te. Sikoyo yo ke nzamba tika o longtemps yo mona. Ye etalika ye, mais ngai nde yo kende. Ta ezate. Lo sambo ya moto bosala nde bolingi, bosala ndenge bolingi, boloba nde bolingi, nga prière yana esila te. Eza kaka ezo ya tika eza kaka. Atanga moko na ndako likambo. Ya on a comprendre batebe batika yo po bana batika nga. Batu mabe. Batu mabe. Batu mabe. Batu mabe. Batu mabe te. Œil pour œil. Donc dent pour dent. On comment appeler ndengo? Mais eza esprit mabete. Mais nazala mutema mabete. OK. Nga zala mutema malamu. Yo moko nde kokuta na likambo na yo nde kosala ke o se retirer. OK. Nga na yebi na ngate so yo ye na ndenge nini. Mutayeba mutu aye na ndenge ni zaka nzambe. Vous comprenez? Nzambe comme taïba ke mutu aye lolenge boy. Prière les akangate presque tout le monde ba osambelango. Babaye balembi. Mais souci est bongo. Moi ils ali sousuté. Souci est bongo. Comment bandeko no presque mingi yo zanga bango ba proche na yo. Azaka sous penza na hote. Toloba. Mais on banani quand même question. Et yala bi bango ndin ba kima, yala banani question na tuni. Bango ba kima. Te bango ba kima te. Bango ndé ba sala mutu mabete. OK. Na yebi nde basala mutu mabete. Na en tout cas na zabo nde nzamba salanga na mokili oyo. Nde basala mutu mabete. OK. Kala nde zaki ka kozuya nganga pina zuya yo mobali. Na tika na ngapi. Mabio na zaka kosala ka yango wana. Mais pour ça évasion, mais pour ça mutu mabete. Évasion ko zaka mibali. Et comme sous atosali nga atapa osali nga mabebo na moni. Yves na occupé dans mate. Non solution pe bien. Non ça le ko eloko ezate. Na za bongo ngaza bongo. Mais ba yo ko dans makila ba. So tali batu mi ba vivana nga ba yeso ke moi si wana mo aza malamu moko ya kosakana te. Vous comprenez? Donc ngai na ngai nde na yebi na semble la peine église moko oyo pe ngamu le rosa ba prière na nga pe na moni Yves. Na moni Yves na sinzambi en tout cas na moni Yves mais na za moto. Peut-être nga kokoma na Yves mais za Yves te. Na bandé sous prière. So na moni sous Yves, on est communiquer mususu. OK. Comme nous sommes au monde là, moni maman Pierrot. Oza bato balata bato bazali. Ala telonga Yves aye ko sana o makambo. Mais faut Yves sanzambe na moni Yves. Mais ngamu tu na moni eza yote. Na bino mona na mino bato na facilité. Eza ba prière so sali o mona na. Ata ndeko te ozaka wana. So sambeli no ko na ba psaume ma profondeur o mona no makambo. Ah, c'est l'église est dans ma casse. Dans ma casse. Il y a ma casse dans ma prière. Mais batinda rateke o ça là mutu ba prière à mabe. Batinda rateke o ça la boité. Tout au bon de la kara ba psaume. So ozo souffrir ma belle qui. Batu baso di kaba solo mabe. Ba psaume so ba otanga yo zo ndima main. Yo pe kuno zo bondela na ndenge na yo. Na zona ko tolo baki ya mibali wana. Yo na zo mobala mutu te. Ko zomba mutu ndeni. Kasi obi mingi plus vagence no kendara so ba bote. Soki ba yebi soki Gabriel akoma ina mbala boye yem tabandaki. Onyo kwa mate batu ba yebi nga bien. Ah bon mobala ba tutam sota homme marié. Ngo ngam na yaki nae. Ngam na yaki nae te. Yebo alinga yo. Ngam na yaki nae te ya. Voilà. Nous devons continuer à te dire, mais bon, batu bazuba homme marié baka ngai. Bazé belete. Musu banda bote mana zo mbali na yimo kote. Azwaka mibali ya bato. Alors que ça ka madinga passe, alors que ça ka basa mabala passe. Vi na e banda maka papa kingani ya na mwasi na ndako. Ana mwasi na ndako na bana.
bazebele. OK. Voilà, ya Gabi, tu as vu na moi suka, ton nom j'étais déjà. Na moi sur na kota maramusu marambe de kota maramboa. Ngana banga na ngaite. Ngata ata mambo lingonenga zongi boy. Bazong sasu makamba ngwa diana na suzie zonga. Na vai na ngana ndako. Ana ngatina te. Ne mambo lingakufi bozo. Bazongi sasu. Kasi. Bazongisa na bango ezonga lisusu obanga te koma mama jisiste koma finga susu te na finga neti nani oyo olobaka yango ngana kondima eba mipende ya uto lobawa tomona mipende ngazaki nani gotika wana soki makasi ive wana songo tombo ya kosakala te ngai okokanga te nga peda kazaka po kaka bageta ngo koloba loba onga naza na vie molai ozobebiselanga carrière ebona boyongo moni tozokangakanga ozomona ngai okokanga maloba te na famille balembi mais quand même peut-être ba conseil hein l'église pasteur amona maman balobaka ba pasteur be amona balobaka na bango ba be ba conseil mais esprit na yo na ondima wi na otika moi babi aish otika note donc c'est il faut le grand délivrance alors te na deka délivrance c'était et c'est là yango mo ndeba na sambela ka be ya mukule osila na il faut le grand babi kola mais sopi makambo esili ngape esiliti mieux baga si makambo esili ngape esiliti ekati pose kotyenga bobi nanga ke yo moto bomi intel yo posenga question na te na ba engami nda bomi po tokende na biso gauche à droite te ngaka bongo ok voilà yaka bitu na suka na ningo seulement mukina bandeko na otali bongo docteur Mogijo et puis numéro ya France au bandeko plus ba obenga voilà so benga na direct vraiment numéro docteur Mogijo la différentes adresses voilà le numéro docteur Mogijo tu sais la WhatsApp d'ailleurs le numéro na ya poto eza plus 33 75 86 22 500 plus 33 75 86 22 500 voilà le numéro docteur Mogijo oh c'est gagné voilà le numéro docteur Mogijo ya poto asa la ngoti a en France na WhatsApp pour zoyer pour docteur Mogijo donc je crois que Kalamini pété à cause la na bango na poto voilà qui ça c'est ali 243 89 85 73 74 OK plus 243 89 85 73 74 voilà yango ya kisasa awa eza payé à WhatsApp voilà ils a déjà pu afficher on a affiché oui ça 74. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa déjà bosunga kaboyebi tozana quartier Kauka tokangamina université Kimbangiste c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année toza sous na Ophelina. Jésus est mon papa na Goma ko la pesa ki initiative to banana Goma. Ça fait déjà une année que nous avons Ophelina. Jésus est mon papa na Goma. Nous avons plus ou moins 58 enfants na Bilili. Et bazo benga biso lisusu baba kisabana. Tozo ebate to juste na ndaku ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbezali. Par rapport à la situation ya mboka. Par rapport à certaines réalités aux passées dans Mboka, ndé nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana et soki ngai un simple individu na suis capacité à kosunga bana combien plus fort l'état ndé na sengi na bato nyonso ya motema malamu bato nyonso balingi basunga ba ofele ya Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229 tous la lisungi ya bato nyonso pona bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosunga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao, merci. Jésus est dans le numéro na Kinshasa ezali
plus 243 89 85 73 874. Ok. Plus 243 89 85 73 874. Voilà. Donc vous avez le numéro de Dr Mogijo et ça le rappelle WhatsApp à ça. Voilà. Merci à Gabi Tokomina Souka. Je crois bien les numéros ils ont pu afficher. On a ce Bobengi. Beaucoup de Dr Mogijo tranquillement. Beaucoup de là. Zala patient Mogo. Il y a malam Mogo. Il y a Pembene avec sincérité. Pas Dr Mogijo. Au Romona. Au Nzamba comme remède. Depuis au bandana nous babiki so bongo te robika pemela Dr Mogijo ngo pesa numéro na yo mongo pe pour bande rebelle ba nga pa na yo numéro nanga mot na 2-3 personnes pour que numéro nanga ezali plus 243 89 65 61 779 plus 243 89 65 61 779 na pesi mbote na CG général na biso Oxygène na pesi mbote sika zali na pesi mbote na président Hans Luzolo papa ya bana papa somba lopangwa somba na kati ya Belgique donc na pesi mbote pesi kazali na pesi mbote na ngana Irène Kidian Fouka na pesi mbote na Clarisse Isaka na pesi mbote na ya Clémentine nazo ya kalate bomelanga ba sac na ba manette nanga Clémentine Lofembe na pesi mbote na Betty Alala na kati ya Wenja Sarcelle na pesi mbote na Nicole Kalula akenda somba alatisa na pesi pe mbote ya bato nyonso to balinganga tout le monde balinganga mbote na Lovita na pesi pe mbote na Jérémy na pesi mbote na bato nyonso to balinganga mbote ebele mbote pe na yo moko Yves mbote na Pierrot na pesi ba mbote ebele merci beaucoup Docteur Beni pe Docteur Beni na pesi pe mbote kunenga na pesi mbote mais kumbe kimaki muke na pesi mbote na Docteur Mogijo ndenga ya mbibiso na cabinet na ye na pesi pe mbote ndamba pambola bato nyonso tu bato so bolinganga bo continuer toujours kolinganga bolanda ba les on dit te o kuna balobi boye o kuna Gabriel Sali boye bi motema nanga soki nazaki na makila na maboko menzamba bikisanga te so elo ndamba bikisanga po nazana makila na maboko te au moins des jours na oteko ya munene makasi menzamba salike abelisinga maladi moko boye na belika muke na yini biloko kolia no leka muke pona kiti mikila nono linganga mama nazo koka ko so bola mala bimili banda nzoka nzamba saliki po sa nini nakonda ba mo pona kiti nazongi kolia donc nzamba linganga mingi asala nga ba miracle donc tango yozo akizenga na loko mobo nzambe loko ayebi ne yango te donc nazana nga bien nazana nga kinya ça ça mikolo pe otaba commentaire ndi bato banda loba te na yo kaka pa bato nazana Christophe Bokungu aussi Christophe Bokungu kona mon pote na PCP mbote Christian Shoga aussi na PC mbote donc bango ba benga nga peut-être Gabi tali kambo balobi bona commentaire balobi nga pana linga commentaire te OK voilà merci Sani Fidi tokutani mbalasima merci Dr Mogijo à la prochaine fois bye bye Dr Beni ya biso moko maison awa toza chez maman Nicole Malonga yaka esa na poto ne yebite yaka tokisina metro chateau ngutia bakayau awa uzomona kimbondo la Paris jela na oyeba asaka amoni ndazabo asaka so bina kula metro saka bukolo boya itakuta kusamusanga bisa tani ngaba ba nini kwanga awa toza yaka soni na place tokoti asa mwana mboka maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza la magasin awa toza oboyo kaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza, awa na Château Rouge na yepo na kolongola matampo ba maman, manduka ba maman oyo bazana besoin osala taille pona kokita mabumu. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalingi azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa. Ola vimba. Non, yo je monate. Oh là là,
bazanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo ngo kala awa toza oya tenango Nicole Malonga